Mokili moto, mokili makambo, mokili dossier sur dossier, mokili chomo, mokili mutu pasi, mokili affaire sur affaire, mokili makambo sur makambo, mokili ya pasi pe mawa, mokili bandeko nanga, ezo sala kaka pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge boyebi biso toyebisaka bino toujours et encore soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen toya ezate pe ekotikala kozala te. Bandeko nanga lelo oyo toyeli bino la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Ke pasa, qu'est-ce qui se passe bandeko nanga? Makambo ezali ya minene kutu ya mikete. Ya minene kutu ya mikete, toza na ba mauvaise nouvelle concernant la servante de Dieu. De l'autre côté, toza pe na ba bonne nouvelle de sa part. Nzambe na lola. To bandana nini, bonne nouvelle to mauvaise nouvelle. Avant na kota na mo zindo ya ba nouvelle na biso ya lelo concernant la sœur Eunice Manyanga, e kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa bambote nanga na yemoko Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya malamu pe ya kitoko penza mingi makasi. Ingeta bandeko nanga makambo awa iye. Kane na ebisaka bino bo vanda nanu awa makambo somo. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La santé, bande konanga, kande ba yeb sarabiso, la santé n'a pas de prix. Bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, motu moko te arutikala ko bate la santé na yo te. Donc, eza ya motu ya, surtout yo moto zolanda mama Étoiline, tia déjà na motu ke, soki na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, malamu obenga gaffe cœur, aya kosunga yo. Toboy lobi to après lobi ezala keno, si je le savais et kozala pasi pe mawa. Eza toujours bien en tant que moto. Ozomi yo kana nzoto na yo oza bien te, omi bengeli mbala moko gaffe cœur aya kosunga yo. Pona bandeko mosusu oyo bamonaka numéro ya gaffe cœur te, bobenga ta na numéro oyo eza affiché na ba écran na bino, je m'excuse. Tokopesa bino numéro ya gaffe cœur, tokopesa bino numéro ya ba docteur ya gaffe cœur pour que basunga bino na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo, na yebike boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire kane na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli, tant de personnes bazalaka lisusu na biso te, tant de personnes bakufa. Mais soki yo nzambe azobatela, nzambe aza elongo na yo, lelo oyo eza mokolo ozo célébrer anniversaire na yo, en tout cas, eza toujours malamu koya kotombola nzambe, kokumisa nzambe, et de l'autre côté, kobosa na pete, kosala mwa action de grâce na yo na église, ezalaka toujours malamu. Yango kutu Étoiline Ines TV na équipe mobimba, toye penza ko souhaiter bandeko na biso o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo, ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga, ba o nyonso bazolela, ba o nyonso bakufeli papa, bakufeli mama, noko yaya tata mwasi, papa leki mama kulutu, en tout cas mutu nyonso aza na matanga ka ndenge biso nyonso toyebi. Tango matange yaka e la kakate e yebisaka pe mutu te ke non lelo nazo epa na bino matange lobaka nango te. Yango Étoiline Ines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso baza na matanga, na bandeko na biso nyonso oyo baza ko lila. Courage na ba o nyonso bandeko nanga bazo lekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie tokomaka na moment moko okomi komi tu na mille et une question, okomi kotu na nzambe na sala nini na se ya mokili, na iba ya nani, na lia ya nani, pourquoi situation nanga ezokenda aka mabe, pourquoi ya batu mosusu tout va bien mais yanga ezalaka toujours makambo. Peut-être oza na problème ya mabota. Des années ozolukaka mabota yaka te. Peut-être oza na problème ya musala. Des années musala esimbaka te. Peut-être oza na problème ya kobala, bandeko nyonso basi babali, kaka yo moyen obala eza te. En tout cas, na ye kopesa yo courage, ka ndenge zalaka na courage. Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Bible pe lobaka na biso ke nzambe asalaka makambo na ye nyonso na temps na ye na ngonga na ye. Pourquoi? Parce que gloire et revenir ye. Nzambe asalaka makambo te ke non pour que aya ko sepelisa yo te, mais asalaka makambo pour que gloire ezongela ye. Ezalaka bongo yango penza na ye kopesa courage. Yo muto zolanda mama Étoiline na minute oyo, zalaka na courage, makambo ekosimba ta soki lelo esimbi te, lobi to après lobi makambo situation na yo ekosimba na kombo na Yesu kaka ndenge ezalaka. Voilà. Bandeko nanga lelo na ye na ba bonne nouvelle, na ye na ba mauvaise nouvelle concernant la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Avant nanu makambo nyonso ka ndenge ezalaka ekozala malamu na banda na bonne nouvelle. Tellement bato ebele bakoya koloba oh mama Étoiline ozalaka moto ba mauvaise nouvelle. Bandeko nanga eza ka pasi, soki makambo eza ya mabe na koya koloba ke eza mabe, soki pe makambo eza bien na koya penza koloba ke non makambo eza bien, eza te ke nga na vandelaka ba mauvaise nouvelle te. Na koki kovandela mauvaise nouvelle te, mais tokendaka ndenge makambo epesemelaka biso eza bongo. Bonne nouvelle la famille eza kaka lobi ezalaki le 2 avril, ezalaki le 2 avril, non le 1er avril ezalaki anniversaire ya sœur na biso Eunice Manyanga. Sœur Eunice Manyanga aza mwana oyo abotama na 1990, donc eza âge ye moko déjà abimisaki ye moko vraiment alobaki na yeke
abotamaki na 1990. Ebele ya bato bazomituna est-ce que la sœur Eunice Manyanga azalaki obligé ya koloba âge na ye. Nalanda interview moko kutu na bungisa video wana nalobaki penza keno video o na ozala nango besoin na osalela ngo émission. Sœur Eunice na ba interview na ye alobaki ke la plupart de gens babandaki kobenga ye mama. Bino moko boyebi ka mwa munene ya Sœur Eunice bandeko nanga bilo mosusu balobaka. Eza matu mosusu bakoya koloba yo kokende lobaka munene ya Sœur Eunice te. Tozo sala analyse alors ba po mosusu batushaka ezalaka bongo. Alors bato ebele bamonaka munene ya Sœur Eunice la plupart ya bato bakanisaka keno Sœur Eunice aza mukolo. Bato ebele bakanisaka bongo. Bato ebele penza na mituna bango bamonaka Sœur Eunice aza penza munene. Bato ebele sikombo bakomi kokanisa keno ndenge eza boye Sœur Eunice aza mukolo ya tongo. Alors kosala ke na kimukolo wana bato ebele bakomaki ka ndenge ezalaka bakomi kobenga mama Eunice mama Eunice mama Eunice. Nde jour mosusu Sœur Eunice ayaki kosala analyse na ye ayaki kokota na interview Sœur Eunice alobaki keno ndenge eza boye nazalaka mwana muke me ebele ya bato ata ndenge babengaka nga mukolo en tout cas nazalaka nanga mukolo te. Yango wana nga na yaki ko remarquer na anniversaire na ye Sœur Eunice azalaki obligé kopesa âge na ye pour que bato bayebaka âge na ye malgré munene na ye aza mwana muke lelo oyo donc le 1er avril Sœur Eunice akokisaki 35 ans d'âge. Akokisi 35 ans d'âge donc aza nanu aza mama ba 40 ans te aza nanu 35 ans d'âge aza nanu moi jeune bato bengaka bango banani jeune dame boye tokende nango ka bongo mais bino pe soki bozana mwa bamwa ya bien ya kotia wana botia na bakommentaire boya kofinga nga te mosusu tobosanaka soki tosala analyse eza bongo. Alors ezalaki anniversaire na ye bandeko nanga eloko kokamwa ebele ya bato toyebi Bokechuku wa Yambo. Bokechuku aza mutu moko ye musala na ye ezalaka mafinga ye mutu nyonso na Kongo na biso azalaka mabe. Bokechuku mutu nyonso atikala kokotela mutu te. À ma grande surprise la famille Bokechuku akotela Sœur Eunice. Bokechuku aye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na Sœur Eunice. Bokechuku aye ko yembela Sœur Eunice. Bandeko nanga na otiela bino mwa audio ya Bokechuku message oyo asalela Sœur Eunice en tout cas boko kamwa. Tolanda nanu audio wana tolanda message basoué surtout ya Bokechuku ndenge azoloba pona Sœur Eunice tozonga pona oya kopesa mauvaise nouvelle. Tolanda bandeko nanga na système moko ya kitoko pe na système penza ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Na matisana no volume. Ok. Joyeux anniversaire à ma maman, la fille de très haut, Maman Eunice Manyanga, mon papa Manyanga, Ophélé Nzambe, mon maman Rebecca. Mosala Nzambe, ya munene na kata Congo numéro 1. Number 1, joyeux anniversaire. L'heure a sonné pour Bokoto, 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 Bokoto. Joyeux anniversaire à ma maman, la fille de très haut, Maman Eunice Manyanga, mon papa Manyanga, Ophélé Nzambe, mon maman Rebecca. Mosala Nzambe, ya munene na kata Congo numéro 1. Number 1, joyeux anniversaire. L'heure a sonné pour... Dis jamais vu la famille. Ezoka musa ebele ya batu ebele bandimite, batu ebele ba mituni, batu ebele balobi eske eza ya solo, eza papa na biso Bokechuku nde mutu azoya ko souhaiter ba joyeux anniversaire kaka ndenge ezalaka na mama Eunice to eza mutu mosusu. Bandeko nanga
mutu na mutu azalaka toujours na oyo ya ye ata soki ka ndenge toyebi Bokechuku ayewa yambo aza mutu moko ye afingaka sabolaka se kosabola me aza kaka na ye moko oyo pe avandaka komi koyoka baadoration na ye tomonaka Bokechuku awa bandeko na nga ayaka akosabola papa na biso Mike Kalambai akosabola bamama Laure Mbongo ye bango nyonso asabolaka mais à ma grande surprise, j'étais vraiment surpris. Koya komona Bokechuku aye ko souhaiter penza maman nabiso Eunice Manyanga ba joyeux anniversaire. En tout cas, eza eloko moko ekamwisinga ekamwisi pe bandeko nabiso mosusu na tangi na ba commentaire en tout cas du jamais vu. Baba kambo mosusu ka ndenge na miepsi bino ezalaka toujours ya koya koloba, ezalaka toujours ya koya kobetela masolo, ezalaka toujours ya koya kopanza teke. Yango biso pe to profiter pour na koya ko souhaiter ba joyeux anniversaire na la servante de Dieu Mama Eunice Manyanga Nzambe alola abakisela yo bambule bele. En tout cas, ngana lobaka toujours soki mutu aza na bomoyi ezalaka toujours malamu kotombola kaye. To zela te keno tongo mutu kokufa nde to ya to loba keno ndenge zabo etala kutu kozala bien te. En tout cas, Sœur Eunice aza moko ya ba sala nzambe oyo atikala kozala na problème na mutu te. Aza mama moko a se comportaka penza bien to lobango ka bongo a se comportaka vraiment bien azalaka na ye na ba problème na batu te azalaka te ke no mataki tate azalaka na ye bongo te azalaka bien na mutu nyonso yango bomona ata na matanga ya mama na ye batu bazalaki ebele batu bayaki kolelisa ye. Pourquoi? Parce que aza na ye social. Yango dans la vie ezalaka toujours malamu kozala social. Dans la vie soki ozo se comporter bien te en tout cas ekozalaka apasi mais soki ozo se comporter bien bandeko na nga ezalaka toujours malamu mingi na motema. Voilà. Mauvaise nouvelle na biso bandeko na nga ka ndenge Étoile Nines TV ayeli bino lisusu na bandi ebele abatu tomonaki matanga ya Sœur Eunice, tomonaki kokufa mama na ye ndenge akufaki, tomonaki ndenge bakendaki kokunda mama ya Sœur Eunice. Eyaki kosala 2 jours kaka après kokunda mama ya Sœur Eunice toyaki komona directement Sœur Eunice na Bruxelles. Oyo batu ebele bakamwaki. Et d'ailleurs nasalela yango analyse. Il y a de ces personnes au bayaki ko finga mama na biso Eunice Manyanga. Balobi mama Eunice azana motema te, mama na ye auti ko kufa. Ba uti ko kunda mama na ye pas même 40 jours azongeli musala ake ko yemba na ye azata kuna te. Bandeko nanga en tout cas ka ndenge boyebi mama Étoile na yaki na compte nanga mosusu, na chaîne nanga mosusu nazaka na 2 chaîne nanga mosusu akisongi songi officiel. Nde o na yaki nango na yaki kopesa moi ba explication na ba point de vue nanga ka ndenge zalaka. Alors toye komona Sœur Eunice tango akomaki na Bruxelles il fallait abeta concert mais concert wana ezalaki annulé ba pesa ki ba raison te. Mais de mon côté na comprenant nanga que c'est comme si la Sœur Eunice n'était pas prête pour na koyemba. Abando se sentir peut-être na Congo ke na kokuka mais tango akomaki sur place makanisi evandisaki ye amimonaki keno ekosimba nango te. Yango asalaki nini ayembaki lisusu te. Alors toye kovanda ka ndenge ezalaka na ndenge moko kitoko et du coup toya komona Sœur Eunice ake na Allemagne. Tango akendaki na Allemagne bandeko na ngana kokota Allemagne ndenge akotaki akendaki koyemba. Na koyemba oyo akendaki koyemba la famille ale eye kosala ke Sœur Eunice tango azoyemba akomaki kolela. Akomaki kolela, akontinuaki lisusu koyemba te, batu bayaki wana bazo pangusa ye ma ya miso azolelaka akokaki te. Sœur Eunice ayaki ko se rappeler na liwa ya mama na bango ndenge mama na bango akufi. Ka ndenge boyebi Congolais déjà alukaka toujours place o makambo ezali ye moko asombango. C'est ainsi que ba Congolais na biso bayaki ko somba situation oyo. Bato ebele baye koloba keno Sœur Eunice azalaki toujours et encore na 1000 raisons kolela. Pourquoi? Parce que maman na ye akufaki Sœur Eunice alelaki te. Selon les explications des autres personnes, bamaka mosusu kande na lobaka soki akoloba ezali il faut to lobaka. Bandeko mosusu bayaki na ba explication na bango balobi Sœur Eunice je m'excuse azwaki tana ye akolela te. Alelaki penza mama na bango te,
alelaki na ye te. Mingi ta na ye azwaki yango kaka pona koyemba. Akomaki na ye kaka koyemba. Batu mosusu baye ko rappeler biso ke botala ta jour okende kokunda mama na bango. Bandeko na ye nyonso. Tango bazotia mama na bango na nini? Na libulu. Bandeko na ye nyonso babandaki kolela, mais Sœur Eunice atikala kolela te, akomaki koyemba moko ya koganga. Alors baretombe wana yango ekomi kosala Sœur Eunice bongo. Bandeko, to essayer nanu kosala mwa analyse, ka nde na yebisaka bino na ba situation to na makambo nyonso ezalaka bien to sala analyse. Mutu na mutu azalaka na façon na ya kolela. Il y a de ces personnes pour que à se sentir bien, soulagé surtout, il faut aganga tango azolelaka. Wana nde ako se sentir que non na leli. Eza na batu mosusu balikokaka na bango koganga te. Eza ka maya miso ezotangaka. Maya miso kaka ezotangaka. Mais azobimisaka mungongo te. Mutu wana pe de son côté azolela. Il y a aussi d'autres personnes ezalaka kosambela. Azana matanga papa kufi, mama kufi. Mais ye azosambela nde. Muke akoti na ndako akomi kosambela. Batu baza wana bavandisi ye, mais ya se permettre akota kane na chambre muke aki asambeli, muke asambeli. Pourquoi? Parce que eza sa façon de plaire. Batu mosusu bazalaka bongo. Eza na batu mosusu bazalaka batie banzembo ya Nzambe. Akomi na ye kobina. Nga na yebi mama moko akufela mwana na ye moko ya mwasi. Abota bana 5, 4 ya mibali moko ya mwasi. Mwana na ye moko ya mwasi akufa. Mama wana olie alelaka. Mama wana akomaki kaka na matanga batu bavandi akomaki koyemba. Tango azoyemba wana omona telemi akomi na ye kobina. Siko batu mosusu babande komitu na olobi mama oyo abandi liboma to eza nini. Mais batu o bayebi ba sens na ba sorte nyonso kolela bayeki ko comprendre que te azolela eza façon na ya kolela. Alors Sœur Eunice salaki ezalaki façon na ya kolela. En tout cas nga na landelaki video nyonso ya Sœur Eunice ndenge bakendaki kokunda mama na bango. En tout cas Sœur Eunice bandeko nanga na ndenge abandaki koyemba na kanda nyonso ezalaki kolela oyo abando bimisa na kati na ye. La plupart de gens batikala ko comprendre na bango te, bamona kaka keno Sœur Eunice alela mama na ye te. Sœur Eunice alela penza mama na bango na nzela ya koyemba. Alela penza mama na bango na nzela ya koyemba. Batu mosusu ba oloba keno Sœur Eunice azaki pressé ya kokende kobeta ba concert. La famille, soyons sincères et honnêtes. Omoni dans la vie tous ala batu moko te bakomi linga kaka biso moko makambo malamu ekomela ka biso. Bomoni acte Sœur Eunice asali. Eza acte boko eza normal. Mama asi akufi. Yango batu ebele basalaka ba erreur wana dans la vie babungisi babiloko ebele. Omona mutu papa akufi to mama akufi, mutu mosusu aye ko se permettre na musala akati akendaka lisusu te. Pourquoi? Parce que papa na biso akufaki, mama na biso akufaki, moyana akendaka musala ezate mais papa na bino akufi. Nani mutu akofutela yo ndako? Nani mutu akoliesa yo? Mais la vie continue. Ezate que non parce que mutu kingandi akufi ngape vie na nga ekufi. Eza bongo te. Bango bakufi bake kopema. Ata soki ovandi na ndako 2 ans, ozolelaka papa, ozolelaka mama, ozolelaka mobali, ozolelaka mwasi. Bakotikala kozongaka te. Basi bakufi, basi bakei na bango bake kopema. Sikoyo yo vie na yo ezo continue, eza sikoyo yo lamuka telema kende koluka. Kende ko travailler dur, kende ko boster dur. Ezalaka bongo. C'est de la même façon avec la Sœur Eunice. Maman na bango akufi. Mais elle a des contrats. Nenga zaboye, Sœur Eunice azana bayembi o bayembaka. Il faut chaque fin du mois abanda futaka bango. Azana batu o babetaka ba instrument. Il faut ba futamaka parce que bino moko boyebi congolais aza mutu moko alingaka na mbongo. Soki ka bo travailler moi moko o futi batu te. Boyemba te bozana ba concert te. Mais ceux qui va proposer place mosusu ko préférer akende et surtout biso ba congolais tozalaka mutu mosusu omona ya zalaka na ba oya ye ayembaka tellement monike banzembo ya Sœur Eunice zalaka na succès ya makasi batu mosusu oleba kanisa kena que non il y a l'onction de Dieu
na banzembo ya Sœur Eunice, il y a de ces personnes bango bakokanisa ke non eza batu oyo babetaka bainstrument, eza batu oyo bayembaka na Sœur Eunice nde bazosala ke non bamiziki na ye ezokendaka liboso. Mais tobosanaka na biso omona batu mosusu bakomi kopropose kaka batu oyo baza na orchestre ya Sœur Eunice bakendeka koyemba na bango. Siko batu wana soki baza mal payé, soki bafutaka bango bien te, yango bomonaka batu mosusu basondoli orchestre bake na bango bipai mosusu, bake na bango bisika mosusu komandaka koyemba. Ezalaka bongo, je m'excuse, ezalaka bongo. Alors wana nyonso Sœur Eunice aza censé ya kobatela ngo, aza censé ya kotelema, aza censé ya koloba ke non nakoki kovanda ka boye na zela, il faut na telema, il faut na kende ko continuer koyemba kosala musala. Aza na ba contrat oyo déjà si asigna na ba contrat mosusu ezalaka soki bosi bosigné déjà il faut makambo esalema, azalaki na ba contrat. Alors bino bandeko mosusu oyo bozoya koloba mabe pona Sœur Eunice, en tout cas botika la servante de Dieu asala musala na ye. Kaka bino awa soki Sœur Eunice oyo avandi na ndako 2 ans akenda koyemba te, akenda kosala eloko te, bino moko kaka bokoya awa bokobanda kosabola ka Sœur Eunice, bokoyaka awa bokobanda kofinga Sœur Eunice. Ekomi nini yango matanga depuis avandela matanga na ndako, ekomi nini ka bino Congolais mosusu nga na mitunaka na lobaka nanga Congolais, c'est comme si toyebaka te makambo oyo tosalaka. Parce que mosusu babiloko Congolais asalaka bandeko nanga ekamwisaka nga na vandaka penza na komi komituna lobi nzambe o nini eza makambo nazomona to eza makambo nazomona nanga te. Parce que mosusu makambo ya Congolais alekisaka mosusu bandeko nanga eza ka pasi pe mawa, eza pasi. Botika Sœur Eunice asala musala na ye ka ndenge azosala, akendo yemba ka ndenge azokendo yemba, mama na ye asi akufi. Eza te ke non soki ye avandi na ndako pendant 3 ans, pendant 4 ans nde mama na bango akosekwa, mama na bango akotikala kosekwa te. Mama na bango na oyo na minute oyo azopema. Yango na ye kopesa lisusu courage na la servante de Dieu, la Sœur Eunice. En tout cas de partout au Rolanda Étoiline Ines TV na pesi yo ka courage. En tout cas kolanda o batu ba oloba te, yo kende kaka koyembela nzambe ozo yembela, sala musala na yo. Mama na minute oyo azopema na ye na kote na ye na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Kande boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te bandeko nanga, tokomi na mwa suka ya partage na biso. En tout cas soki otielaki biso j'aime te, tosengi na yo otiela biso j'aime. Soki osalelaki biso partage te, salela biso partage. Soki otielaki biso commentaire te, en tout cas commentaire na yo ekosala biso malamu. Soki pe osabonaki te, kosabone ezalaka nango ofele. Kosabone ezalaka te ke non eza ya lifuti o futa nde osabone te, ezalaka nango ofele. Donc osabone na yo na ndenge moko ya kitoko. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.